bande kolanga la lingika to meka kosolola mwa muke na tina ya ba mama oyo balobela bana bango mabe ba mama o bafinga bana mama mobimba so bando finga mona na etala mutu ekizengi tala pona nini soka bandi ko finga mwana na yo nzima te ke mtabota mwana wana eza malamu te mwana azala mabe eza ya yo mtu abimaki na libumu na yo oza na droit ya kofinga ete mwana na osoka aza mabe bongisa ye kaka mwana mabe azalaka te eza pe na ba mama mususu bana mwana na ye moko abota mais soka bandi ko lobela ye maloba mabe on dirait kutu mwana ya ba voisin banda ko lobela mwana na mabe yo kizengi yo ko bonga te bolole kofinga mwana na ba monyo sotu ya mokili pona nini lelo soko ozofinga mwana na yo ekoki kozwa mwana na yo parce que biso to ba mama tuza ba nzambe bana na biso to bomba bana libumu 9 mois mabe o to lobela bana ekoki kolata mwana na yo donc il faut mama moboti wanda kolobaka na bana na yo lobi nga place na comité bino bokoma donc na boti kizengi te na boti zoba te na boti bandite bana nga tout ba ko réussir par rapport yo mama moboti bando banda ko finga mwana na yo kizengi bolole oyokutu okobonga te soki neti mwana subaka bisuba na miso ya bato kofinga mwana na yo pourquoi toyeba kobomba bana na biso parce que ndenge tobomba bango na libumu tobomba bango na mokili boye libela na libela donc mama nyonso ozala sage na bana na yo Azabia maman. Akoli oui. Na sepeli maman. Ozali. Mais dimanche on va. Dimanche obligatoire. Il faut bailler. Waouh. En tout cas sepeli na mukola lelo makasi. Nde boyo kotalanga. Ngamoko mama bijou oboyo kana sa. Bijou d'or. Toza na auberge auberge na pisa na matonge kande na yeli sarabino na lobike toza na ba chambre moins cher chambre na za eza chambre $15 na kati ya chambre na biso toza na climatiseur toza na télévision toza na frigo douche debout ya propre toza ba ventilateur au cas où pourrait agiter toza na ventilateur à part chambre à $15 toza na ba appartement chambre salon cuisine eza na se toza na appartement payé à $20, il y a $15 au Bomoni, il y a $20 et puis il y a $35. Na restaurant, la carte auberge na biso toza na boutique. La carte auberge na biso donc toza na nyonso. Oye na yo congé na ki, obosani parfum awiza. Oye congé na ki, olingo lia, biloko ba africain banamba. Donc, tous a vraiment na tout service des akitoko, tous a la problème ya maïté, tous a la problème à couranté. Ma bijou lobi bo pesa nga confiance ka ni bo pesa. Vous allez jamais décider parce que nyo ça. Chez Bidor, ngai maman Nadine, gérante. Tozo yamba bato ebele bisika bazo uta ba mboka bipai bazoya esika oyo na flat na biso na Irebu Matonge A37. Appartement numéro 5, Oh maman déjà le bataille, on a une chambre simple, La chambre la biso simple, la chambre moko ya monene. Chambre la biso simple ya moyo. Chambre la biso simple, toza na télévision. Eza climatisé.
climatiseur ya wana toza na frigo mbetu na biso yango oyo eza lit ya 2 personnes totiaka mwa kiti moko awa soki mpo olingi mwa mesa bakotiela o table awa soki mpo olingi balongola kiti oyo yo kaka appartement na biso yango eza propre makasi eza appartement ya $20 par jour donc chambre simple ya 2 personnes soki mpo bolingi bokota 3 kaka bino parce que espace eza monene tokoki kotia mwa éponge awa na se epuis na ntongo bolongoli éponge appartement de $20 par jour chambre la biso eza très propre eza très classe mama déjà lobi bosalanga confiance bozala jamais ici toza kobundana kaka mpona bino mpona bosala baséjour na bino ya malamu bosala séjour ya malamu na appartement na biso appartement bidor bijou d'or eza na matonge na Irebu A37 oyo eza chambre simple tozala mpe na bachambre salon cuisine toza mpe na 2 chambres salon cuisine mama déjà lobi boconfie na biso bokozala jamais desi awa nyonso tu kitoko contactenga na numéro ekobima wana benga mama bijou osala réservation ya place na yo parce que la place na biso mingi ezalaka toujours occupé appartement oyo bozomona soki elingi ekoma 2 chambres toza na porte moko awa eza caché tobomba yango tokofungola epuis tokoti na chambre salon cuisine oyo ebimaka chambre simple eza na $20 soki olingi complet nango nyonso tu wana tokendeke na ba $50 chaque jour mais mama bijou alobi kobanga prix te benganga osala réservation ya place na yo kozala jamais desi à partir ya ba 3 mois tokitisaka baappartement na biso makasi appartement oyo ozomona ya $20 soki okosala partir ya ba 3 mois 90 jours tokozwela yo na $15 par jour na appartement oyo contactez mama bijou naza wana mpona bino 24 sur 24 heures bye